Maman Nicole Yefa, moi il Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Kotier. Bote mingi balanzi émission na biso tozo kende wapi. Na sepe vraiment kokuta na bino, ça dépend place ozali. Eza bongo Maman Nicole Modi Sanza, ou asala kabino émission tozo kende wapi. Eza émission moko pour un changement de mentalité. Eza ko permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Maman Modi Sanza na sala kapé série double face, naza actrice. Alors naza pe na personnalité ya Maman Mungala. Nyonso tu eza pona esunga biso na kati ya ba intégration ebele na kati ya émission oyo tozo kende wapi. Merci mingi na bandeko nyonso bozozwa ton na bino, courage na bino ya kosabone na compte na ngai ya YouTube Nzamba pambola bino, et puis na bandeko oyo nani bosabone te ekozala malamu mingi pona kosunga toujours ya musala oyo ekende liboso. Alors vraiment na sepelaka pe lisusu na baapele ya bandeko nyonso obozoka temps ya kobenga mpona koencourage ngai na kati ya mosala oyo Nzamba pambola bino, na baami na ngai boza na Facebook boza koencourage toujours makambo naza kosala ekende liboso. Merci beaucoup na basoutien na bino moralement, financièrement, c'est gentil. Alors vraiment lelo naleki parce que tozalaka toujours wana mpona kosungana. Nzamba alobelaka biso ndenge moko te, tantôt d'une manière et d'une autre. Alors eza pe na ba émission eza ko jouer rôle nango net oyo ya ngai tozokende wapi. Peut-être ezali émission oyo pe kosunga yo na makambo mosusu ozosala na vie na yo ekoki pe kointerpeller conscience na yo. Alors nalingai kopartage sujet oyo beaucoup plus mpona epa bapapa mibali na biso ya baafricain, baangolais, babrazzaville, bacongolais, bao bakomprenaka langue oyo nazoloba. Vraiment ezali pe na vidéo moko tomonaki na niveau ya réseaux sociaux esalaki mpasi mingi, comme tozokota pe na dans 2 semaines eza déjà mois ya journée de la femme, ekosenga pe bien bapapa boyoka vraiment mwasi devant epa na bino rôle nini o bino bokokosala, devoir nini o boza nango envers mwasi. Alors vraiment nalingi na passer message oyo na mélangeaka te na kati ya émission nanga, mais toza wana toujours kaka moko na moko ako bénéficier un plus na ye selon ndenge azoyoka message. Alors comme kala mingi te tozo kota na mois de mars, mois où ezalaka fête ya ba mama ya biso basi. Alors vraiment na kolinga ba papa na nga vraiment mingi ba misusu oyo baza mpe na comportement moko malamu te vis-à-vis na bana basi, bo essayer un peu ko améliorer ba comportement na bino, bo changer kozala malamu mingi naza ko mélanger te. Parce que moi si azali mutu oyo ba négligeaka te, mutu oyo ba sabotaka ye te. Parce que okomona ba papa mingi na salaki même émission na posaki question eza na Facebook même na YouTube awa pezali, pourquoi papa soka zo sala kindumba okomona emsu mama kangi mutema, mais pourquoi emsu tangu mama a déconné mais deni papa kanga mutema te. Na ngai juste kaka na yeba pourquoi maman a toujours na patience wana et ba papa na biso ekozala malamu mingi ba papa ebele oyo bazozwa mwasi kaka comme eloko pamba o changer mon comportement. Parce que tala neti bandeko na biso to mona ki bango oui ba misu eza relation ba papa misusu soki mwasi akabwani na ye to mwasi bozalaki na ye aboyo to atako to mwasi yango so emsu pa kosi yo, mais tant que yo bima na mama oza misu pe na bandeko basi Nzamba sala grâce à peso bandeko basi faut toujours koyeba kaka valeur ya mwasi.
mwasi na yo ndenge eza boye meme ndenge bandeko ebele lelo tozomona omona emisu na bacouple misusu makambo na bango tomuvivre yango trop na bainternet banda emisusu na bareseau oyo ya makambo bacouple mingi presque ebimaka kaka na libanda me bacouple ebele misusu mpe bazwaka baproblème na bango mona eza kaka na ndako me bandeko na biso ya mibali okomona me bandeko o misu mpe mibali azozwa mwana mwasi video ya mwana mwasi ya mutakala foto ya mwana mwasi ya mutakala azopartage nga nalobaka toujours eloko moko bandeko na nga moto osala bongo lobo botami na mama te lobo ozala bandeko basi te vo meme oza na mwasi na ndako ntango ozosambwisa kaka mwasi wana nzoto na ye se comme si ozomanke mpe kaka mwasi na yo ya ndako respect me tala ndenge tozomona ndeko na biso kobeta mwasi na public eza malamu te eza bien te surtout bandeko na biso baafrikain ya mibali yango mingi boza a na poto bamisu bakoma bino basi bokoma a lokola bakoma kokotela bino non epa na biso baafrikain ekoma emisu olingani na mwasi wana bamibali misu bakoma kotraite basi comme baza baesclave alors yo olingi mutu wana alingi yo na kati ya bolingo eza réciproque eza likambo okomisa moko esclave te eza likambo te ke non okomisa emisu mwasi wana ke non na libanda même vis-à-vis pa bakamarade na yo misusu kutu mwasi na ye ndako akobanda kofinga ye liboso bakamarade na ye misusu kutu omona mwasi na ye ya oyo misu mama bana na ye baboti na ye tala ozobeta ye na miso ya bato emisu bandeko bakamarade na mibali baza eza respect te eza bien te bandeko na biso ya mibali parce que vous avez maman moi c'est dans nzoto mibale te kaka nzoto moko alors bande ko na biso mibala ba africain mingi obo bozangisaka ba respect ya basi boza pe misusu na poto boza vraiment na ba siècle tokomi faut que changer mentalité misusu baba te mama bino basi boza mabe na boy tenga na zolo ba point oyo parce que eza pe na basi lelo baza ba victime au moins boy emisu moi mbali moko alinga ye mais moi mbali wana komisa esclave konyokola eka po mutu andimaki alingana na yo abota no bana mibali musu baza na comportement moko impossible azata na respect azoyeba te ke no wana na boti na ye mwana mama ya bana na ngai mais eza malamu te soki kaka obotamaki na mama oza na bamisusu omona boye mama na ye misusu akufa omona boye tous les mois to année to mois oyo bakundaka mama na yo ozose rappeler ozolela pourquoi olela parce que mama mutaboti yo mwasi mutaboti yo alors mpona misusu opesa mpe mama na yo na sa mabele pasi te faut pas konyokolaka mwasi oyo boza na ye ata bokabwani na ye si on a passé koloba message bandeko parce que toza na journée de la femme alors on a profité mpe mpona kobengisa lisusu bakouple ba mama bobenga ba mibali na bino ba oyo boza na libanda même na kati ya Suisse awa mama na biso Betty Kiemba sali abongisa biso soirée le 17 mars pour la fête ya mama mais ba papa pe boza bienvenue pour na ko accompagner ba mama pour na ko sepela pour na une fois ba mama soirée wana et les kamalamu ba mama misusu donc ba se défouler ça fait du bien. Et vous la soirée mon copé madame parce que invité monsieur bakouta libanda ba monsieur monsieur bakozala wana juste kaka pona kotia quand même amoureux bazala bien ba maman ba sepela parce que mois de mars ezali pona fête ya ba maman. Merci beaucoup maman Betty Kiemba motema ya papa na biso. Alors merci beaucoup na vraiment na idée oyo bozwaki na mobali na yo na association na bino oyo ya femme intégration. Merci vraiment na ndenge boza toujours ko aider basi ko talisa comment ndenge nini mwasi faut s'intégrer na kati ya société. Merci beaucoup maman Betty Kiemba na Genève nzamba pambola yo. Alors soirée wani koleka toujours malamu. Nazo continuer moi moke pona koloba lisusu ba papa na biso. Parce que nayebi ke mibali mususu ba komelanga mama mo isanza tika okotela bandeko no basi bino basi boza ba ingrate bino basi non ngana zoloba nano tant que oza mwana mobali mama mutaboti yo faut ko yeba valeur ya mwasi il faut boyeba ke no soko kutani na mutu olingani na mutu ante po okomisa ye esclave te soki misusu ata mwasi wana boteli bana il s'en fout ata mwasi wana misusu ndenge eza misusu kutu na koma kokamwa
mibali misusu pe ya ba noir baza omona mwasi wana azo s'occuper na ye bien misusu azo comprendre situation na yo même misusu azomona misusu mwasi wana loko azo kabelanga azo tianga ba soin azo s'occuper nanga mwasi ondenge aza boye aza faible non aza faible te aza ndenge aza wana aza pe idiote te mais azo comprendre amour c'est quoi azo yako alingi yo na ndenge ozali surtout ba mibali oyo mwasi misusu accepter yo na ba situation ndenge oza na pasi na yo na ebandeli na yo basi wana baza basi banyokolaka bango te parce que mwasi misusu akoya kokuta yo lelo yo mobali obongi ozwa musala ya bien okoma kolata bien mais ayebi te musala wana nani nde mutu abandaki ba mibali na biso bapapa na biso misusu ya baafricain bobongisa bacomportement na bino faut koyeba kopesa mwasi valeur na ye il faut vraiment parce que misusu yango boye na bapoto awa misusu moni ate bino basi baafricain parce que mundele atali ça eza bongo bolingo eza banyokolaka mutu te bamankaka mutu respect te soki mpo olingi te mwasi wana manque au respect yo mpe il faut se respecter c'est réciproque comment misusu olingi kaka ke non mwasi wana ndenge eza wana ke abanda kolenga yo banda kobanga yo mais ndenge eza wana yo sikoyo na revanche obangaka mwasi te misusu kutu ata meme na kindumba mbetu misusu balalaka na mwasi na ye mwasi misusu aza ta kokotisa mpe bambanda misusu basi misusu balali na mbetu na mwasi oyo esika kaka mwasi na ye alalaka yango tozomona mwa mobali mosusu ozomona yo moko bando osala bakindumba vi na yo misusu boye osimbaka mbongo ekimaka yo omona misusu ozosala so makambo ekopi boye yo misusu kopi yango omona boye esimbi te misusu bamaster bazomelo bambongo omona mpe boye ndenge eza wana ozoluka kutu bamisala mosusu ya malonga ebunga ozoyeba te d'où vient la malédiction meme yo moko mpe mobali mpe okokokotisa malédiction na kati ya vie na yo na kati ya vie ya couple na yo eza kaka mwasi te surtout bandeko na biso mibali oyo bazwaka basi lokola vraiment baesclave c'est pas bien botala papa na biso Dani azo aider madame na ye mama Betty Kemba na makambo ba association na pourquoi awa nafandaki ndeko na biso moko abengi nga mwana mobali ndeko na bino pe ya mobali ya congolais abengi nga pourquoi abengi nga kaka pona nasunga mwasi na ye mama moisana mwasi na ngai aza na problème apo na yango nalingi nayeba osunga ye na babiloko tututu osala ndenge mpona bosolola na ye to oexplike nga na explike mwasi na nga c'est comme ça il faut koyeba ndenge nini ya kolengela mwasi na yo ndenge papa Camille pe ndenge aza wana omona bomona babiloko nyonso ba image aselanga babiloko ebelebele voire même na ndako awa eza bolingo eza c'est réciproque azo nga pe nazotala ke ate mobali na nga aza na besoin boye okomona ke boye maltraitance kozala te ozomona misu aza wana azokosoutenir ngai na kati ya mosala oyo c'est comme ça eza bolingo eza likambo te ya konyokola mutu non nga pe na moko ozala te ke non na manke respect non kutu boye respect koya lisusu makasi mais eza babibali mosusu mosala na bango oyokaka mwana mwasi wana epolite yo bandi komanke mwasi wana obandi misu nde eza na kofinga ye obandi kotalisa ke non ndenge aza boye aza fo momi yo bamomi ebele balingaka yo sikoyo soki mpe alobeli yo lingala to akati yo lingala obi te mwasi aza impoli pourquoi nga nakende kobala motu kopesa mbongo lingo loba te fo ozwa motu wana akoma esclave na yo akoma misu ndenge eza wana akoki kokosola te akoki ndenge eza okoki kofinga ye akoki korépondre mwa moke te parce que mpo yo opesaki mbongo na yo non bandeko na biso mibala baafricain boza na bamama boza na bandeko ya basi oyo nyonso anyokolaka mwasi na ndako yeba ngo ndeko na mwasi ya bondo yo kolelelo problème wana kaka moko kaka akoya mpe kaka kolelelo même problème ayaya nga mobali na nga azomaltraite nga mais yo mopesa omitali ozomaltraite mpe mwana mwasi ya bato yango nasalaka émission wana parce que peut-être yo oza mobali moko misusu mpe mobulu mwasi no azokanga motema mwasi akonda voire même misusu lelo oza na bomoi mais mwana mwasi mosusu akota na sa mabele mpo na yo ndeko mpo na yo na mobulu na yo na koyeba te amour eza nini
na ko maltraiter mwana mwasi ya bato na bambande belé basi ba mibali musu ba permettra même musu o mona boye mwasi ya malibanda zo finga mwasi na ya ndako o mona pe boye musu ndenge za wana amemi etina ndako ya mwasi na ye musu mwasi wana paza motema kangia kokite tension bomiye ozana conscience na yo na liwa musu oboma motu na mbelite mais na koyeba te que non amour elobi nini ezaka nini ozaki na ki égoïsme na yo ya ki amour na yo lobi que non lokwa na lingi fio az esclave danga misusu ko to mona ndenge za wana olingi fia na bolingani akomi kolinga alembi na ye aboyi na ye ninga zo mobali na sika okomi su ko mener le so mona mwasa batu vidire boza ba ndeko na biso mibala ba africain vraiment eza malamu te soki bozo sala boye bozo nyokola bandeko basi misusu boye bozo nyokola kaka ba mama na bino baleki na bino parce que moto abimisi na mokili eza mwasi ndio ndeko mobali malgré misusu bazwaki mwasi na mopandi na bino mais lelo basi wana kande mutu babota bino faut koyeba vraiment kozala na respect wana eloko olingi basala olingi basala te kosala pe mulinga te bolingo ezalaka te ke no yo nde mutu oza na droit ya kosala mwana mwasi wana mabe plus mais mwana mwasi wana na droit te non nazo koencourager te ke no basala bakindumba mpo soki oza mobali moko ozozwa kindumba ozosalele osala mobulu non mwasi mosusu aserespectaka kosala na ye te mais yeba yango peut-être yo nzambe asali yo grâce ozwi mwasi wana mpo aza na yo respect aza na komikitisa malgré ozosala mabe azokipe te ebongo estce soki mwasi wana azwi décision lobi ya kobwakisa yo est-ce que kokutana lisu na mwasi oyo vraiment akokangela motema c'est ça le problème bandeko na biso mibali comme toza na mois tozokota vraiment na mois ya biso basi le 8 mars vraiment bapapa bandeko na biso mibali genre ya komona mona ndeko na biso mibali misu tomonaki video etambolaki mona boye misu mwasi azobeta non ndeko na nga non eza boye te vraiment eza malamu te eza bien ata kutukanda yango ndenge ni eza malamu te eza bien te vraiment kolingana et il faut koyeba pe limite ya respect peut-être bandeko na biso miso mibali ba comprendre te emso komo lingi mwasi olingo komisa miso aza leki na yo emso ndenge eza wana ozoyeba te ke no oui alingam na lingaki ye yango andimaki nga alingaki andimaki oke okotaki mario te mais olingaki emsusu mwasi oyo yo moko sepeli na ye mais quand même minimum en respect faut ezala mama ya mwana na yo moko mboboti na ye quand même il faut respect ezala eza pe ya mibali mosusu boye aza na makango libanda mais soko olingo otouche mwasi na ye ya ndako omona koko yo kobwakisa yo makango wana mpe abeti yo to agangeli yo même misusu omona alingi mwasi wana mais azoloba nde makambo moko ezanga ntina yango bacomportement ya mibali mosusu nde bosalaka mais eza pasi mpo un jour bofandaka na basi eza pasi parce que na basiècle oyo tokomi basi atako toke ozwi mwasi na afrique oye na ye soki oza même na comportement mabe mwasi wana oboya yo donc yo moko dépense na yo osali ya perte omemi ye na poto osali dépense moko ya perte alors faut koyeba toujours valeur ya mwasi yango nazosepelaka toujours na bamama na biso bambota encore na bamama na biso bamama bomoko baoyo basangani lisusu kala mingi te lisusu tozokutana lisusu na bamama bomoko na kati ya Switzerland bazokofete premier anniversaire na bango ekozala pardon bolimbisanga ekozala le 5 mai awa na Switzerland na Fribourg alors ba maman bomoko bazolakisa toujours valeur ya ba maman donc comment ndeni ba maman bakozala lisanga comment ndeni ba maman oyo pe baza donc ba maman bomoko bazo jouer ba rôle ebele ba maman misusu lelo omona na couple malamu te miso omona bo maman misusu ba souci alors balisanga on a peso senga kemsu mama misupi bazo solola ezo sala ke non ba mama on a pe ba encourager ba misupi baza na kati ya bonzambe ba yebi nzambe alors bambote mingi na la présidente da bambote mingi na mama nyo surtout na kati ya association ya ba mama bomoko na Switzerland les 5 mai toujours tozana bino ensemble alors ba papa na biso bo pesa biso vraiment basi africaine respect
quel que soit M ata moi si wana azo salo mabe na yebi ke papa miso ate mama mo isanza bino basi miso baza mabe makasi mais nga nazo loba kaka tant que obimi na mama moi si na yo ata copine na yo oko beta ye na miso batu boite ba camarade miso oko finga yete ndenge bandeko na biso miso mibalo mona bo miso azu bazo même ta ba vidéo ya basi ba mitika mitakala ba miso bazo partager et ça la nga passe okomona nga na yebi nga na yebi te sur net nazala papa na nga mobali na nga na ndao papa Camille na koko autoriser ba biloko wana te ni ba partage te ye kutalinga ngo te parce que tango zo sala ngo zo fingisa kaka même na nga moko alors ba papa na biso ya ba africain vraiment bo changer mon caractère na bino ba oyo bo zala ba conduite vraiment ya bien te vis-à-vis vraiment na biso basi ezala misusu mona boye azo finga moi si vraiment donc azo finga mona mobile déjà nature na ye aswana kana moi c'était mona mobile ndenge eza wana vraiment atakuta moi ça on a fingi ne ozani calme lobate mais otokoma komona na ba siècle lelo mona ba mona mobile azo finga moi siti na ba intimité na ye mais abosani ke non ce qui lelo aza na kati ya mokili eza mama mutaboti ye eza moi si mutabimisi ye misusu kolela misusu kotala boye nakanisi mama na nga akufa mais yo sikondo ozana ozolelisa pe mama na yo ozokise pe pasi place akei parce que ozoyeba te mama aza nani mwasi azalaka na moke te pardon mwasi azalaka na kimokolo te mwasi aza mwasi parce que toza na banzoto kaka moko oyo nzambe asali nazobondela bino ya bolingo ya nzambe bandeko ya mibali oyo vraiment bozoyi ba valeur kaka ya basi te bo changer dans le moke s'il vous plaît bo changer vraiment même Yesu Masia muto abota ki ezalaki mwasi yango nzambe pe en tout cas alingaka pe biso basi mingi lisusu alobi te ke non aza nzambe akabolaka te même nzambe vraiment surtout mwasi ntango azolela tomonaki meme ane ntango azalaki kolela azalaki kosenga nzambe mwana apesaki Samuel nzambe alingaka komona surtout mwasi alela te vraiment nzambe apambola biso na komi na suka alors bapapa na biso vraiment nzambe asalaki bosunga biso bamama botia biso na place na biso borespecte biso ekozala malamu mingi nzambe pa kopambola bino bamibali oyo vraiment bayebi kozwa valeur ya basi nzambe opesa bino toujours mayele liboso bokende liboso vraiment na nyonso boza kosala po ye moko abotamaki mpe epa ya mwasi. Merci beaucoup na bandeko nyonso boza wana toujours wana kosoutenir ngai papa Didier na monter na pesi ba mbote mingi papa Didier na asira message o vraiment okoyambango na esengo nyonso tu na kimia nyonso tu na bosani bongo te a GoPro de Limera Nzambe na Fribourg ba mbote na yo les grands caméramen pe na kati ya Switzerland oyo lobaka Daddy for Monsieur Resimba bengaka toujours Limera Nzambe na bosani te kopesa lisusu ba mbote na ngai lisusu na les femmes actuelles ya Switzerland bambote na bino alors la présidente ba gros bisous na musale l'équipe bien maman na biso Marlène bambote na yo alors vous ebele balingi bino mingi femme actuelle na bosanité su kopesa bambote na nga na FMI maman Henriette motema papa Clément Mavinga na Neuchâtel bakolo résidence libanga talo na Kinshasa donc bambote na bino bandeko soko lingi séjour ne le kamalamu bobo sanate mingi libanga ya talo ya papa na biso Clément Mavinga na maman Henriette puna ils na talo malamu donc vous passez séjour na na Kinshasa madame na bosani bongo te l'homme de l'ombre Alain Jan de Martini bambote na yo alors na bosani bongo te lisusu papa nanga soutenaka nga malamu lisusu na bosani bongo te Alphonse Masakuba motema patience bambote na monte na bosani bongo te lisusu kaka na monte wana boni bongo mama na biso Adeline motema ya papa na biso El Kalukombo bambote na bino pesi bozali na Switzerland na yebi ke bandeko ebele boza toujours wana boza soutenir maman Moisanza nzamba pambola bino boza ebele ba maman na ngana ba papa na kati ya groupe na WhatsApp
bambote na bino na lingi bino mingi et puis lisusu maman Mire Bonare na Houston bambote na yo ma belle nzamba pambola yo na soutien na yo nzamba pambola yo. Alors merci mingi lisusu. Merci vraiment na ba ami nyonso oyo na bino na Facebook. Merci beaucoup vraiment na ba soutien na bino kandi na lobaki ne bandeli. Zambe apambola bino pe lisusu. Merci vraiment, c'est gentil na bino papa Riki Miela. Merci beaucoup. Donc continuez toujours à soutenir Mutunayo et na bossa lisusu te koloba bino que notre soutenir pe lisusu notre frère Bobo la Kodamboka. Donc na mona ki toujours single na yo le kola mama bravo na msala kitoko et na bosali bongo te sur notre artiste pardon Robert Bong. Merci Robert na oka ki toujours single na yo musique kitoko donc kende toujours liboso. Merci beaucoup pe lisusu na papa Camille mtozo ki tona ye ya kopesa biso ba image oyo donc nzamba pambola yo na tona yo. Merci beaucoup. Zala ki bon maman Nicole Moisanza tokutani na bino prochainement. Bye. Maman Nicole Yefa, moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Potier. Claudine Kino. Bobo Bobo, Naila Potier. La Congolaise. La Potier. Floride de Cuentario.